viennent me rendre visite. Acquis de manière normale. Je ne dis pas que c'est un bien acquis, je dis que c'est un bien normal. Acquis normalement par près des dons, et donc nous avons acquis ce bien-là. Si je vous dis, je suis heureux que vous soyez là. Parce que le sujet que vous avez évoqué concernant ma venue ici, effectivement, je suis ici non volontairement, mais j'ai été exilé politique. Pour avoir une vraie gouvernement national, d'une part, et d'autre part, le cadre et le nombre de mon parti ont été arbitrairement arrêtés, jetés en prison, condamnés à 7 ans, et jusqu'à présent, je n'ai aucune nouvelle d'eux. Je ne sais pas s'ils sont en vie, mais ce qui est vrai, c'est que la communauté internationale, les Nations Unies, je remercie tous les efforts qu'ils font pour essayer de savoir ce que sont devenus nos compatriotes, qui ont été arbitrairement arrêtés et reconnus par les Nations Unies. Ce sont des arrestations arbitraires. Voilà la raison pour laquelle je me trouve ici. Je suis un exilé politique. Je ne suis pas parti de mon propre chef. Mais j'ai été poussé à l'extérieur par le pouvoir de justice.
si ya lwa kavenange Una tima
Diangienda, Papa Diangienda, Diangienda, Papa Diangienda, le beta qui Diangienda. Thank you. Thank you. Il faut tomber la capisso moko. Yango wana de 4e phase otobengi misala. Misala wana yeli poto tonga biso moko po soki moto mosusu apesi biso akokoma na autorité sur biso. Yango wana batata na ngai na bamama na ngai tozalaka fier ya koyeba ete lingomba oyo ngai nakoti se nzambe ye moko sans intermédiaire. Ye moko moto akonzaka yango mpe ye moko asengi na bana na ye basala autofinancement ya lingomba na bango. Alors tosengi lisusu kokanga baportable na biso soit tokotia yango na mode vibreur soit tokanga yango mpo toperturbe communion contact conférence ya biso na nzambe te. Pour la prédication na biso ya lelo tokotanga mikanda mibale mpe na kopesa mokanda ya misato oyo ezali lokola aide mémoire na biso guide na biso mpona koramase oyo nyonso totangi mpona koloba ete ndenge nini tokokosala résumé na yango to likambo nini nzambe alobi koleka na maso oyo tokoloba awa. Alors tokenda mokanda na biso ya liboso tokotanga bongo na Matthieu 21 43 à 44. Tokoleka bongo na Marc chapitre 4 versets 11 à 12. Bongo oyo tolobi wana conclusion na biso tokokenda na Romains 9 15 à 16. Yaka bachapitre mikuse. Tokobanda bongo kotanga na Matthieu. Ndenge tolobi chapitre 21 43 à 44. Ce qui tozwi etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qui sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Toleki bongo na Marc, chapitre 4, versets 11 à 12. Ce qui tozwi etangeli ezali boye. Et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. La place voilà.
de sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. La Bible dit qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Mokando, monsieur, soit les allants, mokanda et conclusion, mais tout le temps, parce que c'est nécessaire. Yango ezali bongo na Romains, chapitre 9, versets 15 à 16. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. La Congo est tata, moi là, Pémouli Moussa. Tobolo. Mon coup, vous êtes aux États-Unis, logo, c'est moi là, qui est là. Tata Zambi. Fumo et Jésus-Christ. Tata Simon Kimbao. Beni batatu balongo na tata Simon Kimbao kiangani. Tata ulu kalumi. Ilumbu kiansisi. Ilumbu tawala la rendez-vous beto ebe no lubu kitu tombo kanga mumongo wa silulu mpasivo tombo kinanga yenge tata. Ulo ikilumingu talabana bakulu batukiti munazinzo zao bezi di muwa di natulu di lubukia wolo monope ba utwizi di ntila mosi muwa mana utulu di tata ulu tsolo yizi di kwa mono edi kabana baku mkiampila wonga kadi bana baku batoli baba bazele yebisi tribiaku bya kimwanda baze yengambu za mpila mpila tata bi kavo lomvuata la tela mene mumalumamu la lutila la vovela monoame mpazi vo matuka monoame kama kali mamono wakati mabeno madika bana beno monope vo ba didi lungidula kuna tsuka nsambu mala utata tulombele munitumbela meto nsambu musali tata bika vo bana bena vo kabakuba mene bangeko bana bena vo kabena dispose mu walongi dia ko bakala na pi ti etsuka mpasivo wisa kia kuyele dokia bukia kuruka fafa ya sala kisalu muna kumbuze zitatu za longo se ye mwana vela tulobela mama wotono amen. Batata pe ba maman pona bayaki retard totanga ki bongo na psaume 5 kobanda ebangeli kino na 7e verset psaume 5 de 1 à 7 sima na mibeko totanga ki bongo na Exode 20 de 1 à 17 nde toye kobakisa mayeto lobisika Matthieu 21 43 44 Marc 4 11 12 P Romains 9 15 à 16 batata nanga ba mama nanga na Kongo misato ya bule tata mwana pe molimo mosanto totanga ki bongo psaume na yamba ya papa Simon Kimbangu toyebi ete ezali banzembo oyo bana Israele banzembaka na bobimi na bango
na boumbu pomboka Égypte kino kokende na mboka elaka na Canaan nzela bazalaki konzemba bakomi banzembo wana mpe bazali banzembo yango bango bazalaki bonzemba ezalaki mpe mpona bokumisi bosanjoli nzambe oyo tobengi louange adoration bazalaki mpe na banzembo mpona kolela epai na nzambe na ntango ya pasi kopresente basupplication na bango kosala kobondela mpo nzambe ayoka bango mawa mpona likambo oyo ekomelaki bango na ntango moko wana tobengi yango banzembo ya lamentation mpe bazalaki mpe na banzembo mosusu mpona koevangelize mpona koteya likambo ya tata nzambe. Donc soki tosali biloko nyonso totali biloko nyonso wana tomoni ke ezali kobalana na makambo ya eglise kimbongisi mpo biso mpe toza na banzembo ya koglorifie nzambe na biso ya koadore ye toza mpe na banzembo ya lamentation toza mpe na banzembo kaka ya lamentation te me ya kopresente basupplication na biso epai na nzambe toza mpe na banzembo oyo ezali koteya oyo ezali koannonce biso oyo ekoya lobi. Voilà moi similitude ezali entre bana ya Israël na banzembo na bango na biso kibongisi na banzembo na biso, mais à la différence que ya bango ototanga bango wana ezali inspiré, même bato ya banzembo ya mokili bazalaka mpe inspiré, même mwana ya classe aza kosala dissertation azalaka mpe inspiré. Donc lokola aza inspiré mais nanani différence il a dit que banzembo ya biso kibongiste ezali inspiré depuis le monde des profondeurs, depuis l'église kibongiste invisible, et non seulement ezali inspiré mais ezali baza kotinda yango baza ko émettre yango depuis le monde de profondeur monde wana émettre nzembo pe elingomba ekate nzembo wana. Donc ce sont des chansons dictées depuis l'église invisible et captées dans l'église visible. T'as la différence. Et Papa Simon Kibango Kiangani mokolo salobi banzembo ya biso kimbangiste ezali 15 mal. 15 mal. Oyo tozala ngo lelo tozali nanu na deuxième mal. Donc totikali na 13 autres oyo faut totolisa. Autre na ngo lelo mokolonga na landaka ye ndenge alobaki tokomi nango à peu près 15 000. À peu près 15 000 cantiques captés na lingomba. Or, bandeko na biso bamisioni ti lelo cantique na bango esukaka na nombre ya banzembo wana. Bon, ekomi sikoyo eye na bamusicien mosusu bazoyeba tokokota kuna te yaika mpona kolakisa parallélisme entre lingomba na biso mpe baisraélien oyo babimaki na bombu na Égypte. Yango psaume yango son total na Bible ezali 150. Bakomi yango bazali. Tobengi yango psaume de David po yende azalaki moto wa yango pe yende moto aleki na bokomi banzembo wana. Ye papa David akomaki yango 73. Bana ya Kora bakomaki 11. Azaf akomaki 12. Moïse akomaki moko. Salomon mibale. Etam moko. Wana esali biso kaka 100. Les 50 mosusu etikalaki lokola bakomi yango bayebani lisusu te yango na badeversaki yango nyonso na compte ya David.
Voilà pourquoi Tobengi, nyonso wana so totali yé mta majoritaire, yango Tobengi yango ba psaume de David. Alors psaume totangi lelo, ezali psaume ya yé moko David. Parmi les 73 oyo ya komaki, moko nde ezali oyo tozolobela lelo. Alors na psaume na ye alobi nini? Na psaume na ye David abeti sete alobi te Nzambe. Nzambe, yo Nzambe, yo nde mokonzi ya maso. Biso tokoyokela kaka yo. Me bandi boni bato ya lokuta bakoti kati ya likambo ya yo. E bandi boni bato ya mabe bakoti pe na likambo na yo. Ndenge nini tokoyebe te oyo wana azotanga kombo na yo, me azotanga yango na lokuta, oyo wana azotanga kombo na yo, azotanga yango nde na solo. Nde alobi solo se solo yo zali Nzambe. Yo olingaka na yo bato na masumu te. Yo okobulisa na yo lisumu te. Yo okobamela kaka lisumu. Voilà. Biso bakimbongiste tozali na lingomba mosusu. Ce qui n'a le lingomba mosusu, c'est parce que moi ndambu ya temps oyo nga na salinga na observé kimbangisme. Pe lelo na moni ba preuve que ezali lingomba mosusu. Mokolo mosusu toko solo na ngana ndeko na ngai ayete papa Adrien na ba recherche na biso sur la kimbangologie. Tozo solo là, to komi na point que est-ce que mokolo mosusu ko salema te que pasteur moko y église moko boy. Alors bi bande ko nga bandimi na nkolo. Merci na ndenge to tamboli na binoti awa me ko bandalelo. Au revoir nga na komi na kimbangiste. Pasteur asali lingomba na ye azwaka pewo ya ye dim même mokolo ngo alobi na bandimi na ye au revoir nga na moni nzela na nga mosusu na kei tolobaki yango lisolo esalemi solo se solo ezali kosalema naza na papa pasteur moko ya lingomba moko na kotanga te abengaka nga na kaka mondimi abengi nga aza kolenge epai azalaki papa, calme, malembe nini. Oh, makamna zomona. Mais papa wana sona tangi komba ya sala kama bikamo. Mais n'invitez pas les amis sur la fouka magi sur la télémagi position ya ngolo bla n'invitez mais ne na yiko yoki la ki kolenga. Na bi papa likamoni. Oh, makamna zomona, makamna moni, angaye na suki wapi. N'invitez papa et pas aux amis na fouka ma. Biso munduki na sia libondeli. To saline libondeli na téléphone. Quand papa siko sakola sangona yo. Alobi tanga singa bi merci papa. Omoni siko lokola ozaki na baboti na yo oyo kanisa na bango nde babota yo. Oyeko yoka ke bango babokolo yo babokolo. Siko yo moni vrai tata na yo na vrai maman. Et papa ezali penende ngona. Na bitika kolo akumisa. Mais azwa courage te ya koya komona nga en face. Wana mais alobela linga kombo ya papa simokimba. Alobela linga bikamo ya papa simokimba alors kazaka kimbongiste te azali na lingomba musupe kuna ya azali motioli mofingi mais amoni makamusi. Alors mikolo yo nakati bolandi le mission bazoba papa ya Brazzaville prophète Abraham babengane na lingomba nayi okomotanga ko biso ko mususu ko ya sorti longwa. Alobi menga na moni yango tete awa le soute kende ko yela biso le soute na landi mususu les États-Unis pareil alobi ngana ki na pasteur l'église à réveil mais na moni papa simo kimbango kyanga na bimelinga alobi linga makam alobi fo ya na kamba na komi na kamba oyo to solaki na ndoto yango na kekuta tete moto na zanzambe pasteur alobi ngai soko boyina na boyina na bino na komi na kimbangiste mususu na yolo pasteur Katombe, prophète Katombe, a commis livre Kimbangu, le prophète méconnu, incompris.
batuli alobi moto wana aza nzambe. Voilà, tokomi kokoma na place yango ndenge badirigeant balobaka malembe malembe tozali kokende. Alors banzembo wana oyo tolobi awa ya koyembela kosanjola kokumisa nzambe na ntango bana Israele baya kobima nde tobengaki yango bapsaume. Alors bobimi na bango lokola etamboli na bango na kati ya désert balaki mpenza kondima ya mingi te. Ben kokota na bango na bowumbu na mboka Egypte bakotaki 70. Kobima na bango baye kobima 600 000 après 400 ans. Puis tu as 30 ans oyo nzambe abongisaka Moïse pour être amema bana na Israël et ça là qui 430 ans. Mais 430 ans wana so to ça la extrapolation to retrouver en peu na papa Simon Kiba. To retrouver entre moula oyo ba premier otobenga ba explorateur ba komaka qui en 1921 et ça lui fait 430 ans. 430 net kobakisate kolongolate. Wanande ils ont aussi d'abord ba recherche. Pourquoi 430 et 430? Est-ce que les alités qui te foutent n'ont pas évidemment te recomptent en profondeur pour l'ensus? Alors, banana Israël, Nabozangi, tu le vivais, 400 000, 600 000, mais dans 600 000 wana, tout le temps, bana ya mikete, pour un âge pour se battre, tout le temps, maman te. Totan a peu mi bangete, pour mi bangete fait bagi katina bango, sous peu basi mbakanzete, bangote. Totan kaka le jeune homme, oh balaki na possibilité na makasi ya bobunda, balaki ka 600 000. Na 600 000 wana, baye ko suka kaka kokoto mi balé na mboka ilaka simplement parce que tango batindi baponi mwana moko échantillon, il y a 12 tribus d'Israël. Baponi mwana moko batindaki bango 12 éclaireurs bakende kuna na Canaan bakende kotala bazala ba éclaireur bazala ba force déportée ba force avancée pona kokende kotala kosala espionnage ya koyeba terrain tozokende soki eza ndenge nini. Mais na bango 12 wana mibale kaka balaki na sembo mibale kaka bazalaki na bonzambe kati na bango balobi te oyo nzambe asali kati na biso nzambe afungoli ebale toleki abundeli biso tobeti bato nyonso bongo bato oyo bango bazokomisa bamakasi eske bango baleki Farao eske bango baleki bitumba nyonso biso tosali mpo na kosala mwa juxtaposition tomoni mpe likambo yango na papa Matuba Samuel. Papa Matuba auti na Boko na Congo Brazzaville aye na Kamba amoni oyo papa Simon Kimbangu asalaki lokola bango bazali ba protestants bazongi batuni bango c'était toute une délégation bomoni kuna nini papa Matuba le tata na sali bazongi sibo bamso ba bien kosa lokuta ezaki na mona papa Matuba le ngana lobi oyo ngana monaki donc bakabonaki bango papa Matuba balingaki lisusu te papa Matuba lobi ata bino boboyi nga na koloba sembo na koloba oyo nga na monaki donc tokoki ko comparer papa Matuba na bana mibale wana bakotaki entre autres Caleb na Josué bango balobi biso nzambe oyo abundeli biso bitumba nzambe oyo asali boye oyo osala makambo so biso moko tomoni tokowanga na yete pona moto atelemi liboso na biso moto alingi ko intimider biso moto alingi toloba oyo yete tokoloba oyo bonzambe na sembo. Voilà suka ya histoire esali que mibale kaka bakotaka omboka ya ilaka kombo na bango Caleb puisque tokotanga mona ndenge bango alobaka Caleb na Josué toleki bango na mibeko mibeko ndenge tolobaka toujours nzambe asalaka toujours na moto soko totangi na Biblia tokomona ke nzambe asalaki na peuple ya Israël. Or toyo koloba wa
Le royaume des cieux vous sera enlevé. Bokonzi na Nzambe ekolongwa epai na bino ekolongwa kati na bino na kotinda yango na libota mususu oyo kobotisa yango mbuma. Bokonzi ya likolo elongwe. Bokonzi wana eke wapi? Mokili ekomi koluka. Bokonzi elongwe mekei wapi? Yango wana bayeba mona bayeba na antenne parabolique ya ndenge oyo ya biso to na ndenge mosusu bango bamonaki ete eloko wana elongwe mpe na biso eke pa mosusu fo koluka yango si fo to récupérer yango to botola yango si fo to beta bato wana to botola eloko wana toko pardonner bango te nde Koya, explorateur, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. D'abord, phrase ouanesa fausse. Diego Cao n'a rien découvert du tout. Parce que l'embouchure du fleuve Congo est à la Kawana, Banda Moumbé Salamoki. Bayombe Basukola Kawana avant Diego Cao. Et de quel groupe il y a le Balabiso qui veut dire découvrir? Voir pour la première fois. Bon, Bayombe Basukola Kawana depuis des millénaires. Bango va découvrir Yamote Kaka Diego Cao. Living Stone.